l'animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Première fois na mona na sepeli na moni comme na nsimba na sepeli comme ça ba kashine to sepeli za na esongme ba la police nde bazo benga na biso ba beta biso te meto mona to sepeli to landa ki information na télévision na RTVH to moni donc on dit que quand il y a na sepeli makasi mais les hommes savent pas politique moi kanti mister moi na ba mama belé aza baleke belé umela molobi achamu mister chanda kala balo na ba mama balela yo molebeli babola molebeli bafele tala molebeli ko tala zonde to komi il faut to za malam maladi oyo salata kotoy papa na sepeli poko koya na eza esengo po mingi ba député bito voter na mokali bayate mais ye a député ni politicien mais ye ko sunga ko kanisa popesa mokali ndepe ya sali bo sa ba député ni so to voter ko so ba sali bo ezala malamu to voter ba député belé na mokali bayate mais eza mona mokali te mais aye akozole na mokali to sepeli eza sengo mingi pa pambola ko bana ko pesi na ba basele piskoleka. Papa merci to sepeli na ndenge ayeko pesa biso biloko ebele kutu na mokali ayeko pesa biso te mais to vota bango tala banzele baby mais ye na mawa na biso bambama ndenge alela biso bambama yango wana
Bando na mia mobali. Ndenge bozomona nga boye, bozwi eza penza te. Mais na bolingo. Oh maza na mwe pala bino. Boyeba. Nakoloba bana changu naza orphelin baboti bazalaka te kasi na bolingo oyo ngazaka nango epa na bino bokono ya coronavirus eza lokuta te eza ya solo coronavirus eza ya solo bozomona bato nyonso bazokende na babasi na bango bazokende kosensibilize babasi na bango biso na changu biso na mokali bakipaka biso te bazalaka baso ekomi era baelektio nde baye koluka biso bayebaka moto ya malamu na ntango ya pasi maladi yango eye bato oyo tofotaka na changu bakimi biso bato oyo tobimisa badepute bahonorable baministre bakimi biso na mokali yango ngai mwana na bino naza orphelin nauti koloba nayeli bino bakash ne mais eza mingi te par rapport ndenge boye nakosenga boye tokopesa epai ya bana mike te tokopesa epai ya mikolo nakopesa bino mpe badesinfectant mpo na kopokona na maboko so ozali kotambola ntango mosusu mai ezali te nakolakisa bino jus desinfectant otie na maboko ekoboma mikrobe nyonso na yango nasengi na bino discipline ezala makasi pardon bosala nga mabe te bobimisa mobulu te nauti mosika ntina koma awa na yango tosala na ndenge ya ordre otie mulongo oye ozwi kashine ozwi na desinfectant soki mpe esili bandeko bakoka te bomona pasi te nakobongama lisusu après semaine prochaine nakoya on esengi bino yango wana bosoutenir nga toujours naza mwana na bino nakotika bino te merci mpona osokola maboko je pense bozomona il faut bofitikisa maboko mpena bien ofitikisi maboko donc oniki bien donc basalite nyonso eza na maboko esala nini elungwa nde okofongelanga maisi te mouchoir mama secrétaire de son te mouchoir Maman, ezali kashine, ezati ocho amona share no, il faut que c'est la tango nyonso. Na oli okende wenzi, oli okende wapi zala na tango nyonso. Ona bokima, bakona coronavirus ko masante para bino mo AGC kusana. Ala des ko na kasi za l'hôpital tino. Yango mama na bino na ye. Oyo eza désinfectant. Ndenge otambola katambola na kati ya sac na kati ya gauche. O basela ka ngo boye, atama yezati. Oji yango, oji ko na maboko. Merci. tout cas geste au ministère saleli biso to sepeli mingi na likambo nango puisque tozangaki kosomba bakashine na badefecta ndenge ya kopesa biso aza mwana na biso to sepeli mingi merci na oyo asali atika biso lisusu te akontinue kaka kosala boye merci. Mama,
geste oh Mr. Bali asali na peseka merci nzambe ya pambola e abakisele mikolo aume ya ngwende na ye. Na sepeli mingi. C'est la toute première fois pour tous à Moutou. Oya koya ko kabela biso koto. Biloko bazo kende kotika na commune ba konzi ya ba commune bazozo bazo pesa te. C'est une chance pour aye koto. Omozo mona koto batu nyoso baza na casque na munoko te. Mais première fois pour batu ba ko pesa yango. Merci mingi. Papa ezali initiative moko kitoko. Mais toza ko senga na bande ko mususu ba député ba auto vota kotoyo. Bazali sima ya chef de l'état te. Bazako sunga ete il faut bachaye maboko bango nyoso de façon que tokende longo. Talabana changu baza toujours négligé. Eza vraiment négligé, eza pas si mingi mais to sengi na bato nyoso basimana de façon que basi ba chef de l'état na sima pour arrêter. To pesi merci ndo to moni to zane son makasi. Première fois to mona ye to sepeli nzama batela ye asunga ya kende liboso azonga sima te komo nga nsimba masabu nsimba. To sepeli makasi nde Mr. Chambertin ye to sepeli vraiment makasi neloko asali. Comment nangere kamayala merci makasi. Bon na sepeli pour la vieille Mr. Chambertin et bebele ba ko ko sala ngote mais yo so asali yango ya la kisi bolingo asala ko ta mokali to sepeli vraiment a continuer ko ba ko sala boye vraiment to sepeli makasi. To sangi papa tu fani lo ta to do abonyi shikisha dikenga dietu to funi zala zala ya tu tondo kata nan chaku de to papa. Aumela za mutabatu aumela azaka na biso boye so aza boye za bien aumela seko la seko. On a secrétaire, il y a ONG moi la maman. Tu as qui kokabola ba désinfectant na changu pour changu za mabele ya balio balingaka mingi. To ya ki to lingi population mingi, to ya kokabola. To ya kokabola ba désinfectant na ba kashine, to kaboli yango, to pesi bango. En tout cas moi groupement. Naza secrétaire ya ONG moi na ba maman. Awa toza na terrain matalatala na mokali toyaki kokabola ba désinfectant na ba kashine toye po oza mabeli ya balio balingaka mingi ye pa linga bango mingi. En tout cas to sepeli na bango mingi na neba yambi biso na kei na bango et ça biso vraiment bien. Donc prochainement tozonga lisusu pona kokabola musu. En tout cas bana chango to sepeli pande boyambi biso nzamba pambola bino mbala sima toke libela te tozonga lisusu pona osa subolamu to sepeli na obo sali donc nzamba pambola bino onje mwana ba mama donc toujours likolo tozana district ya changu na commune ya Kimbanse qui est précisément na Mokali à terrain matalatala. Bon oui ça symbole ko lakisa bamona ndenge peuple azoni kwama donc bakonzi bakanisa kaka peuple aka na Gombe azana Bandalungu azana Kitambo peuple azana Limete nzoka peuple pe aza ebele awa na Kimbanseke oyo bakonzi bakipaka te. Je pense bozomona bokona ya coronavirus ekoti na semboka na biso moto moko azolobela Kimbanseke te alors changu en général ebimisaka ba député ebele mais bandeko baza babimisa ba député ebele ba comme ba ministre mais bakipaka bango te bomoni nzela malonga ezate courant malonga ezate mai ezate voire même ba kashine bandeko bazo souffrir baza na yango te ba désinfecter bandeko baza na yango te kasi ngai baza mobola donc so moni nga bena za eloko moko te zoka nimbongo ya leta nimbongo ya moto kasi na bolingo na sana ngwa envers bandeko nanga ya Kimbanseke na yebi pasi o bazomona yango bomoni ke na milaki bango quelques pièces ya bakashi nena ba désinfectant mais ça insuffisant o eza responsabilité na ngai te ba konza mboka. Je pense au moni image oyo elobela bino eloko
badepute nyonso ya Tchangu, badepute ya Kimbantseke so bozoyoka ngai tala base na bino yangoyo bayebaka moto ya malamu na tangu ya pasi bino bozalaka boye so comme era ba élection papa social papa nani siko er oyo peuple azoni okwama bino boza wapi ngai naza nga politique naza moto ya politique te naza donc mobola tata te mama te naza nga pe mwana ya te mais je pense bandeko na ngai ndamo nazaki nango yango na yeli bino mais eza insuffisant ata na kaboli yango ekoka kaka te kasi onga na kosenga botianga na mabondeli na bondeli na bino nde kosala ete nakende liboso mais nakei namoni paso bozomona nakei koluka soki nzambe asungi nga nazwi quelque chose tokoluka bastratégie nini tokosala mpona tokabola ata na bandako ndako tokabola mpasi na motu nyonso azwa mwa quelque chose oyo nalobi yango wana ndeko oyo azwi kumisa nzambe oyo mpe ozwi te kumisa nzambe pardon nasengi bolimbisi kimia etikala na kati ya Tchangu boyebi ke to mibatelama ata ozwi kashinete ata ozwi deseferta te mais mibatelama bunda ete bokono ya coronavirus ekota na ndako na yo te ekota na famille na yo te merci kimia kati na mabota botikala awa toza na commune ya Kimbantseke na district ya Tchangu quartier Ngambu ya Pont na terrain Matalatala koto eza pena abandonné mais bozo na population nyonso bavota babimisa ba député papa social banani yango na kosenga na bana ya Tchangu tour oyo bofongola misu mingi bana ya Tchangu te yango bomona basu bovote bango kuna ma campagne Mont Fleury Gombe baotonga immeuble ya minene mais ana na moni immeuble te na moni eloko moko te alimentation na moni te yango il faut bofongola misu tango ali ko voter il faut bovotaka mwana oyo ya Tchangu oyo yebi ndaku na ye oyo bomona kaye soki azui ya ko soutenir bino. Donc j'ai voilà ngai nazalaka na bolingo epa ba mama nazala na respect epa mama nyonso bakoyebisa nga na kosala voilà merci Kisasa merci na bana ya Tchangu nayaki na Tchangu namoni boyambinga ebele makambo ya boye na kofunda na ngai epa ya mama te mpona mama ye moko akozala nakokaka bisika ya mawa boye te bana ya Tchangu boyelanga bapapie mouchoir bana ya mokali botiki mystère alela boye ndenge nini vraiment naleli merci. Pe mystère ndenga ye to yambie kitoko to landa depuis na 16h est-ce na kata kolamba likola mystère na zuye na yoki mystère na sepel makasi mais mystère mbasima continuer biso yela so biloko bien na moment ana mboko na Kimbantseke na Tchangu toza pasi sunga biso ba député ba sunga so ta nelote mais yo yako sunga biso poto voter un jour ngala lo baté tata yemo ka moni population o ba yambi awa tolela fort papa tolinga makasi tolinganishane makasi ye pena umela tokovote tolela makasi abizu
agence avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, des Cola, toujours imité mais jamais égal.